ya Martin Fayulu oye. Bana ya Congo oye. Lamuka ne tombera pas. Lamuka ne tombera pas. Lamuka ne tombera pas. Comment on dit l'ancien léopard baillé? Comment on dit bango? L'ancien léopard baillé. Est-ce que vous avez un bon moment? Merci à votre communicateur Nyoso. La ligne moto Nyoso azala awa parce que tu es au sol à Makamamboka. Bote bote. D'ailleurs qui va communicateur va passer les jambes là. Alobi samedi tokoyambo bondo. Alobi samedi tokoyambo bondo. Bote bote. Ce qui casse kobeta samedi. Est-ce que Moutoumou va yokina? Est-ce que Moutoumou va yokina? Tolobaki pona mboka oyo Congo. Oyo koya. Nazo communauté. La situation du pays est grave. Mboka ezala pasi ya kosaka na mote. Tina université unique. Pas comme côté la étudiant. Ouais. Voyons quitter. Va étudier la jeunesse, l'avenir de demain. Bonjour mon athée. Bonjour yokato. Peuple né à Chanjaka Makambo Mboka. Mboka va changer quand on a Minduki. Nous allons réclamer la paix les samedis. Nous allons réclamer la paix. Ceux qui vont couper ta gaz, voici la nini. Ceux qui vont couper ta gaz, voici la nini. Donc, Oya ou Bondo. Tala, secrétaire général, il fallait qu'on ait un abisso à l'élo. Ma quand même, il a un embouteillage. Mais ça me dit à cause de là. Tokotika Kabila Nanga Nati Sekedi Basakara Mboka Soki Moke Peuple congolais Makambo yo Tobanda Kolobango Banda 2019 Banda brocage électoral Tolobaga Likambu Moko Tobongi Samboka Lisanga Total la passe à population. Comment dire alors, Kabila, à quel goma? Boyokite. Comment dire Bili, Tila. Moussa Laurent Désiré Kabila, Yakina Munduka. Yato. Yona Chango Kangaka rebelle. Malia frappe. Élément. Comment sont-ils là, mon Chango? Soki, total habité pour la Kimia. C'est-à-dire que Bissot aux abans à Bagwandé. Oui. Bissot aux abassi à Bagwandé. Élément. Message au lancé. Comment est-ce? Fayu la sa ebsa yo tika robanga. Omoni bango nyonso ba ponyoki. Fayu la kimi moko yo. Akimi kisasa. Gagné. Samedi tozala kuna na se. Samedi tozala. Tozala kuna na se. Ata sécurité boza boyo kabiso. Samedi tozala nzela pour réclamer la paix. Soki bino bataïda pes. Moussala bino ko finga bato. Bozomona teke mboka za na danger wana talibino. Toko bunana zotote. Toko bunana molimo. Toko bunana zotote. Toko bunana mo. Bitumba ya Kongo. Bunana zotote. Toko bunana molimo. Bitumba ya Kongo. Bunana zotote. Yamaloyo. Bunana molimo. Mata fayura bunaka na zotote. Mata fayura bunaka na molimo. Mata ya sango bunaka na zotote.
Yambaloyo, Budanamo, Bitumba ya Congo, Budana Zoto, Yambaloyo, Budana, oh ya ya, ya ya, ya ya, Tobunde la Congo, peuple. Oh ya ya, Tobunde la Congo, oh ya ya, ya ya. Peuple congolais, oye! Bana ya Congo, oye! Bana ya Marco Fayulu, oye! Tolobi tokobungela Congo. Tango toyaka nde kofinga batu? Toyaka koyiba? Toyaka koluka solution pour la makambo mboka. Tokomi na ngonga oyo, il faut une solution. Solution, eza mibale te. Eza misatu te, eza mine te. Tombola papier ozala. Tombola papier ozala ngo. Solution ezali moko. Il faut tofanda. Il faut tofolola. Nations Unies à lobby. C'est comme si ça dit, on va bitumba oyo te, nanzela minduki. Oyoka te, oyoka ite. Union africaine à lobby, bitumba oyo, moyen continuer ça te, il faut dialogue. Toyoki te, toyoki te. Sadek à lobby, Rwanda lobby, Nairobi à lobby, Tanzanie à lobby, bato nyonso ba lobby, il faut bobata. Bana ya Congo oye. Mais ndeko Chilombo. Tina nini azali koboya dialogue. Est-ce que bayokana kite nandeko Joseph Kabila bakabola mboko yo? Tobandi komona neti bayokana ki. Nini wana balobelaka mikolo nyonso tomonaka te. Est-ce que bayokana kite ke mboko bakabola yango? Bona nini ndeko Félix Tshisekedi à se précipiter dans le mbango penza à lever ba immunité de façon arbitraire. Et ndeko Kabila à Kena Goma a kosa la rapport pas ya nani. A kosa la rapport pas ya nani. Ayamba batu ya banzambe nzambe, ayamba ba chef coutumier, ayamba bango moko bata after. C'est le triangle de la mort. Joseph Kabila, Tshisekedi Nananga. Alingi Congo te. Mais il faut se côtoyer intelligence d'État. Tolingi Congo et lobby et ça n'engage. Bitumba ayo to tcha ngona mutu. Eza bitumba ya contre Félix Tshisekedi te. Eza bitumba ko ba luka ba balkaniser mboka na biso. Nyanye. Mais le lenge oyo ndeko Félix Tshisekedi azokumba mboka. Le lenge oyo azosala ba combine na ndeko Joseph Kabila. Eza komona polele ke balingi ba distraire yo peuple congolais. Félix Tshisekedi azosolola na M23. Azosolola na bananga. Yemoko lobi Joseph Kabila mukonzi ya M23. Bon, sikoyo Joseph Kabila ngope akena Goma. Ils sont dans un jeu. Il faut Congolais yo au téléma. Il faut téléma. Aventure, oh, il faut tout arrêter un mot. Tala, au Kabola Soudan et Bandaki Karaboui. Kabila a créé une zone tampon. On va bien en français. Zone tampon. Azanani. Azanani. C'est un ancien président de la République. Moi, le Congo, oye. Tu as signé mon candidat Joseph Kabila. Tu as lobby, Bissonio Sotondimani. Que crise est makasi na Congo. Boto boete. Tu as lobby solution ezaka moko dialogue. Boto boete. Yé moko pe a signé mon candidat. A lobby solution ezaka dialogue. Mais tout le monde y a qui au monde na Goma.
C'est-à-dire qu'à calculer qui est mot. À calculer qui est mot, Fungola Misumwa la Congo. Kabila Lobi à Kokota, la partie orientale. Olivier Kamita Tolobi à Kokota na Goma. À côté de Goma, toi à côté. Joseph Kabila à Goma, Olivier Kamita Tolobi, opposition Nyonso Sangana, Simaya Kabila. On dit Mayango? Jamais. Jamais. On dit Mayango? Jamais. Azanani, Moupana Baboti Yao. Comme ça, les Kabila. Le président est à lobby. Nyanye. À lobby pour le Congo, ceux qui n'ont Kabila n'a pas signé. Pour le Congo, ceux qui n'ont Félix Tshisekedi n'a pas signé. Mais ça, la biso bada badate. Babet la biso mosenzo te. Baba Tamaele Babé. Voilà, moi la Maele. Baza, bato ya Maele Mabé. Et Makamou Ndenge te comprendre yango. La émission déjà, le président élu Martin Fayou Lançon ne va pas opérer sa mort d'ordre de la Congolais semaine prochaine. Ouais, c'est ça, 2 ans après. C'est bien. Quand il y a distraction, il y a des soucis. Ouais. Aussi ton pouvoir, aussi ton sofa, aussi ton pola, on descend à bagage. et ça, il faut tellement. Nous tous nous avons besoin qu'il y a. Tout le monde va dire l'homme, Batamboli, vous conduisez l'homme à Yaoua, vous conduisez Togo. Tout le monde va émissaire, il y a une africaine, il y a un Kawa. Parce qu'on dit dialogue. Mais pour Nanini Nekotisekedi, Azali Koboya. Si le peuple Yondo faut réclamer Yango, le peuple faut réclamer Kimi à la Congo. Vous comprenez? Yango la lobby samedi, tu vois mon bondo. Kotika la nanda koute. Banga muninga na yo. Okotambo la nanzela, osenga batu biloko koliate. Okotambo la nanzela, polo ngola bilambate. Okotambola pona kosenga kimia na Congo. Na ba démocratie nyonso ya monde yokanga yi. Bazoka solution na nzela. Réclamation au peuple ezaka na nzela ezalaka na minduki soki boke. Yango wana. Message essentiel. Oh toza na moto sur le terre ko lobaka mingi mingi te. Toto sur le terre ko yambaka mingi mingi te. To fundi bitumba oyo. Mais Félix Tshisekedi alingi asala makambo asala qui na élection en 2023. Simulacre d'élection. Azo créé Joseph Kabila comme challenger. Azo créé Joseph Kabila comme challenger. C'est-à-dire que moto ngana yokana ngani makambu oyo batu ba yebite na sala qui dit naye to continuer batu ba yebate. Martin Fayulu ba fotaki na peuple toti kaye na eka. Na lobi congolais fungola misboto bote. Nous allons mettre en échec ces complots.